Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesala kokutana kosola masolo ba imboka kosola masolo ba congolais tolakaka bino moi ebima butu ekota mbula ebeta tokozala wana pona conserver la République démocratique du Congo oyo eza bel et bien mboka na biso Congo mikolo uti koleka toyambaka bato na nzambe basali na nzambe mutu moko pe alekaka kopesa message pona mboka na biso Congo na ta tozo kende lelo liste lokula liste tokiti awa na ba réseaux sociaux bo uti kolanda prophétie e uti kobima ya mutu na nzambe tobengaki tolebite biso na tokomo wapi toliaka mutu yango lito imoko te tozo ba information na kata ba site ya batute tolingi to mona yo to sola na yo nini yo koloba na bandeko mususu ni pe koloba ba peuple congolais tolingi biso moko toyoka message wana elongo ngape na bino bandeko bokolanda biso toyoka message wana ensemble message wana elobi nini nani pe aina message wana komba mosala na nzambe ezali nani bolanda biso na bokebi nyonso na lobi boye bolanda biso na bokebi nyonso parce que émission oyo ezali pas comme autre salaki mokolo mwa lobi moleki na lobi kuna tango mususu nde tosala lelo lobi tokosala yango susu te or message oyo eza message ya kokanga parce que lobi makambo ya lobi soki torespecte makambo nzambe lobi kati na ye te soki esalami bakongolais nde bakozala na pasi bakongolais nde bakolela bolanda bokebi nyonso moto na nzambe mbote papa alingi la caméra na biso o se présenter bakongolais bayeba merci beaucoup quand on lobby que olingaki oya sur terrain aux informations na source nga kombo na ngai prophète Hervé Daniel Nama navandi na Kinshasa na République démocratique du Congo naza mwana mboka moto na nzambe lelo toye epa na yo tolingi toyoka tolingi yo sakola oyebisa pe penelie bakola to bakolanda biso na nzela ya magazine tokomi wapi nini oyo yo lobaki na nzela singa na nzela ba réseaux sociaux biso moto yesikoyo fara yo na pepe Didier qui coupe mon panzi comme na fandi ya wangande ko Didier toyoka o manela biso malamu maye oyo tata nzambe atalisaki yo arevelaki yo kati na yo parce que makambo nyonso to ekitaka ndenge wana bakongolais nyonso bayeba oyo eza koya oyo pe bongusami mpona mboka na biso Congo. Merci beaucoup ndeko Didier. Na minute oyo biso basali na nzambe mutu na mutu toza na bandako toza confiné baetonga eza ya kokanga mais lola eza ya kokanga mate baetonga eza ya kokanga mais prière eza ya kopekisa mate. Alors par rapport à makambo nyonso zokoma na mboka Congo pe na mokili mobimba mosali na nzambe nyonso azolukelungi na nzambe po nzambe atalisa ye ndenge esengeli en tant que mosali na nzambe partition na ye eza nini na kati ya makambo ezoleka na mokili. Alors yango wana ngai nalukaki pe nzambe nalukaka pe nzambe ezalaki na le 5 avril 2020 nzambe asololaki na ngai. Le 5 avril 2020 nzambe asololaki na ngai na tongo nzambe alakisi na banayi komitungisa mapo na mboka nazosambela nzambe ayebisi ngai nazopesa yo message oyo komisa yango na peuple na ngai. Message eza nini? Nzambe alakisi ngai ke lelo oyo mokili ezolela tozolela COVID-19 oui COVID-19 ezosala ba dégâts tozolela oui mais nzambe alobi spécifiquement na peuple congolais tokeba na minute attention nyonso za tourner vers makamba COVID-19 mais tokeba eza na eloko moko oyo moyini Satan abongisi contre mboka na biso Congo soki tolalisi misu à part COVID-19 tokolela ebele. Alors nayebisi nzambe
Biblia elobi que yo soki baluki yo olakisaka nyonso nzambe ayebisi nga zala kimia afungoli nga miso alakisi nga ke na nsima ya makambo oyo eza na événement oyo eza malheureux eza na deux aspects eza na un eza na aspect politique deux eza na aspect sanitaire à part makambo ya covid nzambe ayebisi ngai premièrement na aspect sanitaire nzambe alobi ke à part covid-19 eza na maladie moko oyo ekotouche RDC ekotouche Congo ekozwa bana ekoconcerner bana ya âge entre 8 ans na 16 ans maladie wana ekozwa uniquement bana mike entre 8 ans na 16 ans manifestation maladie wana eza ba symptômes nango bana banda kosuba na mwa makila misusu bakobanda kopike ba crise ekosala mwa ba dégâts ebele. Donc deuxième aspect il y a eloko nzamba alakisi pour totelema pour to éviter yango aspect politique. Message nazolo ba bien peuple de Dieu nazu yango le 5 avril 2020. Le 5 avril 2020. Na publié qui on déjà na ba réseau, yango esali que to kutani le lopo to lobela on a publié qui on a ba réseau le même 5 avril 2020. Alors, l'aspect politique nzamba lobi abisingai alakisi ngai mitumi bale ya minene ya mboka oyo batu bakombo mibale ya minene ya mboka oyo bakufi nzamba alakisi ngai bakombo mibale ya minene oyo bakufi oyo babomi bango. Alors nzamba bandi kolakisa ngai singa tala batu oyo soki bakufi makambo oyo koya succession ya ba événement oyo koya na simali wana bango nde komema mboka na désolation ekomema mboka na kolela. Nzamba yebisi ngai ekomema bain de sang makile ekosopa na ebele désordre kozala na yoki esalinga mzoto malili na milobi nzambe sikoyo ngai naza na mboka oyo tosala boni po Biblia elobi ke tosambela po na mboka oyo place ozali parce que bonheur na biso ezo dépendre wana notre bonheur en dépend. Nzambe yebisi ngai komisa message oyo naza na posa peuple congolais et s'humilier naza na posa peuple congolais elela mawana ngai mokonzi ya mboka peuple congolais représenté par mokonzi na bango a décrété journée moko oyo tokokila bilei pe tokosambela poto lela mawanzambe tokokila bilei poto lela mawanzambe journée wana nkolo alingi ezala mokolo ya misato ça signifie mercredi nzambe lobi ezala mercredi mokonza mboka asenga a décrété journée moko o toko kila bilei biso nyonso tokolela mawanzambe conformément na 2 Chroniques 7:14 tokila bilei tolela journée wana nzambe lobi prière wana ezali ya peuple congolais nyonso eza prière te ya confession religieuse moko boye eza peuple congolais nyonso biso nyonso toza concerné. Et puis nzamba lobi ezala mercredi élément ya suka ya misa to pe ya suka ayebisi ngai il faudra que na kati ya prière wana ya kokila bana à partir ya âge ya 8 ans bazala pe concerné. Lelo yo nazwi mwa mituna tango na te eloko yango na réseau etambo nazwi mwa mituna mais toza na pays laïque ndenge nini bako décréter journée de nini ezala so pe anti-constitutionnel et autres nalingi eloko oyo ezosalama eza mbala liboso esalama na mokili te esalamaki na époque ya Ninive na Jonas so toke na Jonas 3 nzambe asengaki peuple ya Ninive ya ville ya Ninive
baluka mawana ye po a détruire bango te po mabe komela bango te. Tango likambo wana ekomi na matoi ya mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka ayoki mawa pe a décrété alobi à partir abi mutu moko te a décrété journée de jeûne. Alobi mutu moko te ni biso batu ni banyama mutu moko te akolia ata mai akomela te. Tango peuple ya Ninive eleli mawa Nzambe, Nzambe ayokeli bango mawa, atiki mokano oyo azwaki po asala bango mabe. Alors ezelo moko message Nzambe apesi na luki na Bible na moni ezelo moko esala mape déjà yangwana. Mais tant bazolo ba kenon batu mususu bazoye bisanga nazolo ba bazotu nanga mais peza laïque bakosa exala anti constitutionnel et on crée ba problème tala makambo comme ba komo luka ba destituer ce pays. Loin de moi la politique. Nga za musali na Nzambe, mais na yebi ke lelo na ba confession religieuse nyonso ba jenaka. Ozala catholique, ozala kimbangiste, ozala musulman, ozala protestant, na ba confession nyonso ba jenaka. Ba kilaka. Alors, journée à jeûne ezo dépendre te na église moko boye na nini te. Du reste, tous en a confinement, moins to kuta na ba rassemblement plus de 20 personnes ezate. Mutu na mutu akokila na bisika na ye. Mais il faut savoir que oyo mokonzi mboka aponi mercredi moko abeleli mercredi tel tokolukelongi na Nzambe biso na tolukilongi na Nzambe. OK, moto na Nzambe na yoki ndengo sololi na pepe de débat kolanda biso ndengo pesi message na yo o Nzambe atalisio. Na glingi na ye ba mwa mitu mi bale misato bo to clôturer émission mokolo malelo. Tango lobi ke Nzambe atalisio. Batu mibale ba politicien ba kokende épidémie mususu rien na mboka na biso boy et ça va mercredi mais place le bité et la place n'est pour rien et ça ma place n'est na uti koloba tozan la en confinement tozan na état d'urgence na minute par rapport à ya Covid-19 ba rassemblement à plus de 20 personnes les interdit. Ça veut dire que na minute mutu na mutu sana ndako na ye mutu sana ndako na ye oyo etikali place. Je sais déjà que moi to kuta na biso nyonso ekozalate pour na éviter propagation ya maladie. Je crois que mutu na esika na ye akoluka elongi na Nzambe. Mais tozo ki wana sko to ke na ba mesure d'application. Ça veut dire que Nzambe apesi pour apesi mitindo sko to luka ndenge nini to kosala yango. Wana ekosenga mutu amtasala ngo na ndako na ye. Et puis ekosenga organisation au salama na niveau à mokonzi kuna soki oleka en direct na TV ou bien bloko moko bon les a donc eza équipe moko je crois na niveau ya mokonzi kuna ba ko organiser yango. Mais ce qui est sûr c'est que tokokuta na biso nyonso te poto respecter mibeko pour na ko éviter propagation maladie. Ta yango le 5 avril ba prophétie yango et puis ça qui limite te tu es la limite yango. Tu vas parce que ça de déborder, bilo quand il va arriver déjà. Et c'est la limite prophétie. Papa biso musala Nzambe to sala ngala za musakoli. Force ya musakoli eza ya kolanda maloba oyo Nzambe azotia na monoko na ye. Musakoli aza messager. Nakoki ko bakisa makambo te pona pesa yango mo elengi moko boye. Nzambe ayebisinga te bosala ngo au plus tard telle date te alobi complot ezali. Siko biso en tant que bato Nzambe alobi que complot ezali. Il faudra to s'activer pour to lukelongi na ye pour to éviter loko wana. Nzambe ayebisinga te que non bato bakokufa malade kozala tel jour muta kokufa tel jour te. Mais na yebi que Nzambe azaka biloba loba te. Soki Nzambe alobi c'est que mabe ezali. Lelo yo lisusu na butu ya lelo Nzambe amonisi ngai mboka nanga Congo na fungoli pompe makile zobima na pompe na fungoli robinet makile zobima na ke na rivière makile zo couler na rivière na ke na balabala makila par-ci par-là
wana eza eloko nzambe alakisi nga lelo na butu. C'est comme pour dire, lorsque nzambe apesa ki message wana a lakisi nga ngo lisusu lelo 13 jours après, à mon humble avis, je crois que il est important que tozwango na baventure te. Lelo peuple de Dieu, Bible lobi na Ézéchiel, nzambe azoyebisa Ézéchiel, ngai soki na yebisi yo likambo, soki yo okomisi message te, mutu wana akokufa na lisumu na ye ou bien na iniquité na ye, mais yo okomema ngambo. Nga en tant que messager ya nkolo, nzamba pesi nga message pour la nation. Na transmettre message wana le 5 et tamboli le 18 nazo transmettre ce même message na sakité ya manto wana. La Bible est commis et le cognon sous ils ont déjà révélé, ils ont déjà condamné comme yo moni yango na moni seli. Nzamba talisio ce que ba kon ba déjà sauvé dans nzira na yo. Tete nzamba za clair. Lorsque nzamba lobi eloko mabe ezokoma, mais pour eloko wana elongwa, il faudra peuple elukama wana ngai, peuple elela conformément à 2 Chroniques 7:14. Nakoyi kotanga, permettez, 2 Chroniques 7:14 elobi soki peuple na ngai, soki peuple ebeleli kombo na ngai pe s'humilier eluki eloni na ngai, soki etiki banzela na ye ya mabe, nako yoka losambo na ye a partir ya likolo, nako limisa masumu na ye pe nako bikisa mboka na ye. Na minute oyo nzambe aza na kanda. Na minute oyo nzambe aza na kanda. Nzambe aza na kanda na biso congolais. To luka elongi na ye, to benga mawa na ye pour que asala biso bola. Du reste nzambe azabo lingo makasi po ayebisi biso ke Amos 3 6 7 elobi babeta kangonga te soki peuple eza na danger te. Soki nzambe abeti ngonga, soki mosakoli abimi abeti ngonga, c'est que épouvante peuple eza na épouvante, c'est que peuple eza na likambo zoya. Et puis nzambe asala likambo te sans qu'il a prévenir basali na ye. Wana toke na Amos 3. Yango wana nzambe a suscité message on a azopesa lelo. Tant on a publié le message dans le réseau, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont écrit, qui m'ont même appelé, qui m'ont dit que bazoa qui va message wana kiliki mutam tapé sinanga la zoa ki boye. Je trouve que nous avons un même esprit. Et je crois que ndeko nanga nozola nanga yi peut-être que oyoka message wana quelque part. Mais nzambe aye ko beta lisusu ngonga. Soki lelo oyo moto na nzambe. Prophète Nam. Message wana oyo pesi ba congolais, ba kambi mboka Congo, ba respecter yango te. Tozuita ya kozwa journée wana ya mercredi pour na kofukama ko gêner kolelama wana nzambe kati na biso. Qui va devenir le congolais? Ndeko Didier na ina yebisa ke ngai nazata na pouvoir mon côté. Nga nazaka ka engungulu ya pamba. Naza canal o nzamba poni pour alekisa message na ye. Et là qu'ici que naza na responsabilité ya ko libérer message. Mais naza na responsabilité te ya ko sala suivi exécution message. Ça veut dire nga en tant que prophète, loko na lobby message. Na komi peto na miso nzambe. Na komi kimia. Soki sko muto aza censé yako yoka message bato baza censé yako exécuter message babeti yango kara nzambe nde aza na nzambe ayebi makambo ya kosala po de toutes les façons le message est clair na pesi message mobimba na lobi makambo comment nzambe lobi po ekoma te to sala boye so to bi que non to kosala ngote mais la réponse est dans la question na kati mo tuna wana et ya nous a déjà bandeko bokolanda biso moto na nzambe alobi le 5 avril nzamba atalisaki makambo oyo koya après Covid-19 oyo na mboka na biso Congo. Après Covid te makambo oyo ezoya à part Covid-19 ezana makambo susu
ya malamu te oyo ezoya epai ya bakongolais nde nzambe atalisi na nzela na ye bakonzi oyo bokolanda biso nayebi ke eza na baconseiller chargé ya makambo oyo tozosola lelo awa spirituel chrétien oyo boyebi na nyonso wana okolanda biso soki ekozala na temps motuna nzambe estce moyeza tokomela ministre baministre na président de la république message na yo wana ezala par écrit oke otikeli bango bakize réception comme ça soki makambo wana esalami te barespecte te ye mpo ozala na responsabilité moko bango ngai nasala na komaka na memelaka meme bango bakonza mboka signature na bango yango oyo baso na bango yango oyo bacomprendre nini ekoarrive bakongolais baza censé kodirige bakongolais gouverner se prévoir oyo nyonso to eza na kati ya gouvernance ozoloba oyo na kati ya bible okomona ke roi na roi azala na prophète na ye ndenge bible elobi ntango yo ozoloba deja bozocontribue na kati ya société ya bakongolais donc moye okoma yango eza te toyebaka soki barespecte toyekoyela bakongolais eza na responsable ya bapoliticien ndeko Didier nalingi na préciser eloko moko ngai naza congolais elakisi ke soki mabe ekomi ngai en tant que congolais nakozala mpe touché naza na mwasi naza na bana naza na bandeko ya basi bandeko ya mibali naza na baneveu baniese eloko tozosala eza te ke non tolingi il faut bon à l'époque on disait na latin baloba werba woland script amanent elakisi maloba e pumbwaka ba écrit etikalaka tokoma na mukile se développer tokoma na année ya audiovisuel lelo yo papier coûte ko bunga mais message oyo surtout sur ça na internet et on sala ba siècle na ba siècle bunga te donc je crois que les faire au lekada na ba réseau ba article comment ma pona likambo les 5 wana les 6 les 7 articles comment ma je crois que na ba téléphone na bino besoin message il y a Opéra News et quand on a téléphone bref je crois que message oyo etambolaki et nanzela ya canal labino et kokoma et ceux qui mo konzamboka yoki tozana posa kongo elela lisusu te OK bandeko mususu na bazubisu na katikati misusu bazubisu na suka baolingana so babenga yo na numéro ya téléphone na yo moko bayoka makamusu etikali po bandeko mususu bayoka sonia habite ngana kobenga la benga ye mona yo kaisa makambo so beza solo to alukuta est-ce que mutanza moko ko pesa numéro de téléphone na yo tant so bandeko bazana besoin ba contacter yo moko po bazwa ba comprendre makambo za ko loba na cette émission. OK, merci beaucoup. Pour nous contacter ngai nazana page Facebook Prophète Hervé Daniel Nama so OK na page Facebook à Prophète Hervé Daniel Nama okomona ngai kuna ko contacter ngai na réseau social wana surtout que na chaîne YouTube Prophète Hervé Daniel Nama nazalipe mais par rapport à appel téléphonique numéro nangeza plus 243 82 25 46 100 na lobby plus 243 82 25 46 100 numéro wana eza na WhatsApp eza pe na appel normal oui osoko ko bandela sikoyo prophétie na yo na ba emso azobi biso na bandeli misu ba biso na katikati bandela prophétie ba comprendre nini to ko lobela na émission ya mokolo malelo bon to clôturer émission na biso en bref peuple congolais ngana ndeko na bino prophète Hervé Daniel Nama nzambe atindi ngai na memela bino sango depuis le 5 avril 2020 apesi nga message na komisela bino toza biso nyonso miso za na covid-19 mais nzambe alakisi ke à part covid-19 événement moko ya mabe oyo ezo risqué ekomela biso soki tozwi ba mesure te message yango eza nini message eza na ba aspect mibale aspect ya liboso eza aspect sanitaire aspect ya mibale eza aspect politique aspect sanitaire nzambe alakisi ke eza na maladie moko ekozwa peuple congolais ekozwa ba congolais plus précisément ba enfants de 8 à 16 ans n'est qu'à entre 8 et 16 ans maladie wana ekozwa bana na biso maladie wana comme symptôme nango e bana bakobanda ko suba masuba esangani na ba makila et puis bakobanda sala ba crise. À part ça, aspect politique, il y a un message en Zambé, alobi ke alakisi nga kezana deux
deux grands hommes ya mboka oyo bazo kufa na ndenge assassinat. Alors nzamba lobi eloko wana il y a possibilité ya ko éviter yango za ndenge nini eza conformément à 2 Chroniques 7:14 to luka elongi na nzamba lingi na nzela ya mokonzi na biso mokonzi mboka a décrété journée moko ya jeûne et prière na lobité journée moko ya église catholique ou bien église protestante ou bien des journée à jeûne et prière pour na congolais nyonso quelle que soit confession religieuse na journée à jeûne et prière journée moko nzamba lingi était journée wana ezala mercredi ba retourna nga lelo pour na nini kaka mercredi. Ce qui est vrai c'est que même la Bible va décréter que jeûne il faut ezala de 9h à 15h ou bien de 2h. Non. Luana pour na organisation il y a salama il est vrai déjà to okuta na te pour mutomta to na état d'urgence et état d'urgence muto roza et pas naie mais ba organisation et koleka na TV ba en général tout ça il y aura je crois ceux qui mokonza mboka a pesi mingisa nde vous en équipe moko oyo vous a conduit par bakonzi o bako pesa ba mesures d'application nyonso wana ensemble na etonga na nzambe. OK, totondi botondi moto na nzambe mais après makambo yo la prophétie soki sili tokozonga lisusu soki salami tokotuna moto na nzambe et salamité pour nani soki pe salami tokozonga suto yeba il faut to vérifier parce que eux a dossier to bandi to koti il faut to kenda ngoti na suka ndenge to komwa pezala ka bongo lisu to kwa lisu da to kotika dossier ote to kenda ngoti na suka ti bakonzi ba koyoka mbela na yo baye ba ko tia journée oyo na disposition ba konlenyo su to yeba ni na zo na mboka na biso to la ka to la parandai to kufpe mingi na ba guerre na makambo ya politicien to oyo to lingi su makambo kana te de ba konlenyo su ba lingi su te ba lingi ba vivre na mboka na bango comme motinyo na vivre. Merci mon Nzambe. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya toko mwa boto landa bongo prophète Hervé Nam auti ko pesa prophétie maye oyo Nzambe atalisaki depuis le 5 avril pour na mboka na biso Congo s'occuper de se déplacer na bureau na biso ti awa na cabinet na ye posaki makambo zo tala ba congolais moni biso so simbi drapeau ndo simbi magazine to komi wapi yango to yawa po alobi boye na kata message na ye soki bo respecter yango te makila ya ba congolais nde ekotanga afongoli robinet amoni makila apesi prophétie na ye bana 8 ya 16 ans malade ba misu ba kokufa ba politicien de balé to lingi lisusu te na mboka Congo to lela to uti kolekisa ba tay belé ya souffrance to uti ko nyoka makambo ebele to sera besoin ya réconciliation to banda pe ko seka na mboka na biso Congo ba konzo boko la biso prophète Hervé Nama apesi numéro téléphone na ye bozomo na ngope yango neza oba na beka na biso ba tie numéro ya téléphone na ya WhatsApp na ba adresse email na ye soki boko benga ye bo benga ye atana en particulier bo bengi ye pena bo biyana na ba cabinet na biso to solo la makambo olobi eza réellement ya solo to alukuta. Est-ce que nous avons makambo lobby to ko tsheba moyen pour être makambo comme les congolais et kozala malam mais ce qui est comme les congolais boye bango au moins mnene mo to ba écrire les kaka vidéo et ko tikala to bande ko répéter bon na un jour et ça ndeko moko congolais a télémaka alobaka botala makambo nzamba tali singai ce qui to sali ke baté ba congolais ne ba kufa ba congolais ba kozama maladi tala congolais ne ko koma to suk am ko malelo tikate kimia kolonzambe ezala maboti na bino ndete kutele mko malobi.